Je dois te marier par des conditions. Kombo na depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Nango ikele petit à petit. Twenda kwe tata, twenda kwe mama batu bafu ya nangadio kumbaga lokula kamzi. Kungu mambwe chikuma nzambi ngeyiwe salila kungu mambwe ye kungu de bedu bidi galanga baji mama Sude ya katada hamuna gana bala mana mama tuji kuhata wisimonga bibangatu bana poto nde boyebi kaka 16 asalila bino biloko kitoko 16 apesaka ba news aliboso ezali mama Olive ake Dubai na nani ake Dubai na 22 artistes et comédiens 24 plutôt artistes et comédiens sikoyo esali ba oyo batikali awa mwa motema mabe totali bena vie de loin akete sai oyo toyeba eke falaza la rara akete totala na ngambu boye esobe akeite totala na lemba wana ya modero avandiraga akeite ya mode olingo ke nolia ba fofo minene na Dubai mais ala ngorien mais lo kwango etiki moi en mo na Kinshasa wa moi ba artiste batikali ba réunion comme Salima mère Salima be ba msusu so ya bengisi biso to okende lisusu te mais na pesa conseil pa ba ninga to bandeko ba comédien ba msu ba kendara ba msu pe batikalaga esala bango mabete ba onyo so ba kelelo taba msu ba kendara wana ba lobarelo te mbote na coquette siko zali na Dubai au 16 mm Marie-Jeanne Bololé toujours na Dubai ba opanza Dubai wana lava tomoni ache déjà photo azo lia pomme donc pomme wana za kanda ya voyage bakena masu ate mais ba mati bena na mpepo ndenge za la rara mais sujet ya lelo ezana mutu moko amesani sai bino bilengi na info 16 mutango nani mutango Patrick Maunda adversaire en tout cas to comprendre que te batu ya poto vraiment bandeko bo prometa mwana mobali wana trop mais bo pesa rien bo tindela ye rien écoute ça autre problème que non c'est aliaga mongwa Patrick Maunda batu ya mitema donc c'est ça zo damela rabato ezande wana te ngana lokola bino te bino batu maboko milai ngana la nde wana te nga na prière trop pasteur Katanga yebi makambo wana ke 16 mois na malamu mais Patrick Maunda autaki okufela papa nae atikelaki en tout cas espace en tout cas sali ba succès mais Patrick Maunda lobindo na kotika yende wana te yango lelo to bengisi Patrick Maunda soko koki kokota Patrick Maunda zula biso Patrick Maunda esali mikolo belé na net ba mona eli susute Patrick Maunda autaki kokufela papa ya mona eke absence ezalaki total na net total ya total. Patrick Maunda, bonjour. Bonjour. Patrick, bandeko babengi ngai batungisi ngai wapi Patrick nini sali pena ke absence na yeza la makasi boye na info 16. Eloko esali nga boye na yakate na zalakate papa na biso oya boti ngai akufaki a partir ba intérieur kuna. Lokola ngai nazali mwa mobali o na bima liboso na bango nyonso. Donc yango esalaki ke ngai na kende kuna na mona place bakokunda pe soki bakundi babongisa ndenge ezalaka mambo famille après na ye kozonga yango na ye kozonga bato nyonso boprometa ngai babiloko bato nyonso boprometa ngai babiloko nyonso en tout cas asengi na bino botindela ngai yango mais nazongi na masolo ndenge tozalaka kaka. Po bato babula ke yo na vie na yo 16 bobebana peut-être rendre quota est-ce que vous confirmer bango bena ke eloko mabe ezate te eloko mabe ezate ezaka ka kokufela nde papa na ngai ndenga kufa yango mona ne na voyage siko na zongi tellement pe vie na ngai pe to solola na biso à l'aise mamunyoso ezalaka bien yango na zongi eli musala na ngai. Papa akufaki na bandondo précisément na mbokani na Kenge. Na Kenge sikoyo osali à peu près combien de temps qu'on a posé en Kinshasa? Na sali à 4 mois. 4 mois. Ndeko eza pasi bato nazo ko insister bato bolobaki bosunga Patrick yeyo. Na senga chaque fois bosungila nga Patrick ya Willy Sionga Patrick yeyo.
Zoé Nkiambi Patrick yeyo vraiment bosunga Patrick mwana mobali na loba tango nyonso azaka na talent azoko encadrer pe bato pa encadrer na la kisa bino bango ti lelo azo continuer ko encadrer mais Patrick na moni ona ndeko lati barafia boye azana aza danser kombo yena kombo na ye depuis quand depuis quand Zena depuis quand yagana no boye depuis quand bonjour depuis quand Bonjour grand-père. Bon, kombo nona no yanda ko ezana Kombo na nga tata nda botela nga kutuna depuis quand papa pesi kombo depuis quand tika na boye ko batu ba ondi mata te sogo tuni batu nyoso tu ba feso nyoso tu ba uta feso ba webso no kutuna poste no kondalenda sur no depuis quand wana na mboka ni na bandon bon nazana kati ya territoire ya Feshi na secteur ya Lobo groupement Katambi village Katambi. Voilà bande wa bandon ba ko mambala moko depuis quand yo banda ko bina na ko bino yekola ngo wapi bon ko bina parti abo mwana ndenga ta bando sakana depuis quand de na koloba nanga depuis 5 ans 6 ans na bandi système ko bina ndenga totala ba yaya ba bina ba sakana biso beto ba saluketo ndenga moko siko bato balobi ke chaque moto azana domaine na vie yango petit lelo na koma danser. Voilà Patrick to okota na yo mais nazana posa bande ko ba mona nano loketo wana ya depuis quand est-ce que ko bete lo moko depuis quand a sepeli sabato voilà titre nango ikele petit à petit twenda kwe tata twenda kwe mama batu bafu ya nani ngadi kumbaka lokula kanzi. Je m'appelle DJ Moutola, ambassadeur des enfants ya baleke belene fikiri triple beauté na côté lizu na nota ya Patrick mama Jovina kutuna mwacha tandret j'étais fok madame litre 80 et yumele ye mame goidile yoga bana bakulela Iye malege yoga bana bakulela mama Ye beno babe goidile yoga bana bakulela Iye malege yoga bana bakulela mama Luanga mani dile nzambe Manzambi ngeyi wasalila kungu mambwe Chiku manzambi ngeyi wasalila kungu mambwe Ya kungu da bedu bidi galanga paji mama Ya kungu da bedu bidi galanga mambwe Ya mutu salanga bisala mugongwe Bambuta balubuga kwawe Basunga kubibaleki Gyadi menindila kwa mandinga kadwe Ya manindila kwa mandinga mama Yemeni matanga kwa yikwenda mama Yemeni matanga kwa yikwenda mama Nketu yokwela meni pokiriti mama Ayaya meni nketu meni uloge Ayaya nketu uloge mama Ayaya nketu uloge mama Yakina yokwenda mama wo Yakina yakabula mama wo Ayaya bagetu waloge Ayaya bagetu waloge mama Je suis tombé Je suis tombé amoureux de toi Je dois te marier par des conditions Kata en tout cas oh marambo yo einda mabe je suis tombé amoureux de toi wana sikoyo na ndenga ki Patrick Maunda chaque fois tozo ya mayo d'inspiration zo continuer kaka zo continuer d'inspiration yo zozwa ngo wapi nazozwa ngo epa mutu te mema yele nanga moko ezosala ke nasala eloko mo boye po ebimisa ngai donc yango nasalaka mayele wana kovanda mingi na musala ata bato batanga so mwana azokende chaque jour classe ata zanga mayele koya nango mais naomona
ndeko na biso nani depuis quand azaka danser ya pamba te mais azoyemba pe hein? Abetaka ayembaka abinaka pe. Abeta pe guitare. Tekida abeta te mais abinaka nde ayembaka. So nzembo boto yemba oyo ya nani? Nzembo to yemba eza nzembo nanga moko na sali. Titre nango. Titre nango Tomayindula. Parce que ndeko na biso depuis quand? Yo posa na banzembo ya yo. Banzembo ezaka pa ye moko ridenga pe sato to fonde to betana ye moko. Bon est-ce que ko mekela biso ne lo moko to yo kaka yo moko to yo kana leader te to yo kaka yo moko. Bon faut que nena na gam. La guitare. Abeta guitare ngasko na chika kama. Ça va. Personne n'a mot de passage. Ya Willy Sionga, mamango yango yo ya Willy Sionga. Richard Madeka. Mama yena timukano. Mbali yena tamumbati yebo yetolu. Tubulo tumunata malembe. Amizuzu bakanisa kabakenda mabala. Amizuzu bakanisa kabakenda mabala. Nzaka bakata lufelo bolingo ba yebakate. Namunaka na bala. Nabalako. Namunaka na bala. Libuta ya toboga. Namunaka na bala. Libuta ya katana. Namunaka na bala. Sude ya katana. Namunaka na bala. Mana mama tuji kuhata wisimonga bibangatu. Pandi tuji. Mekana pana ngo danse nango. Tout le monde est dans sentiment. Tout le monde est dans sentiment. Hulugat, madame Hulugat. Ma. Tubula mama tubula. Tubula matata tubula. Si mama. Mama. Habaketu bambula yayi wa mubeta kakam. Sia! Osalanga nini? Nani na yo? Banazo ngo comme ça nga rideau. Okantinga na tula. Na bala pe batel misanga yit. Hema! Holena mwasi holena ndot. Yale buka yuka. Yabati yuka. Mama munoma. Simabo. Kwata bo. Simabo batata simbo. Non. Bateau ba mesana koyiba bwana problème po d'inspiration est belé dans ce biso zelana. Tango zo boa keloko wana basi bala ceux qui à côté liba misu ba kansaka ba côté libala mais libala te wana ozo chola ba jeune fille na biso ba côté mabala. Bon, eza conseil po ba bazoke côté mabala tali na position te avantage de la vie. Bolingo lelo comment na profit tali na profit mibali ndenge tozali ba jeune alukuta to comme belé. Ko yiba kedo nangana bimina wenze petit je t'aime obulelenga gravité faut be tide na va aucun eza esengote mais eza lufelo bolingo mais ndenge Congo eza passé olega vande pana bango ake ovanda tana ndako libala omonteke na ndako libala vande ata lia bien te mais ata quand même na ndako libala bon mutunda linga pongelinga bisiko eza ya bien vinde ngato zawana pièce ya njoto ezala te esengeli osala place moko boya kimia dérangement ezala te ata ozolia te. Okoki koyebisa nini na minute oyo ngai te hein mais bato basunga biso okoki koyebisa bango nini et puis donc ezo sala yo pasi na minute o po taleza nango ba omona minage taleza nango mais ezo sala pasi ekozala nini. Bon neta mito eloko esala biso pasi nde muto ako soutenir biso bimisa biso toluka nde musungi njete za kolala muto atelimisa ngo po epesa malili bana bafana na se njete nde wana bamsu baza boye ba comprendre te faut expliquer bango biso to wana posa eloko boye poto sala musala na biso. Bon musala ndenge za wana lingana na producteur yango to lobi ke njete la na Kishasa bala na bango lisusu te même ba wera ba jibe ba oma ko se produit bango moko skoyo bino moko po boko ka kosala yango ezo senga bino nini.
bon esenga banzo njing ndenge zalaka po to telema muta o ko soutenir biso cha biso nanu po ache nanu ba moyen a ndenge zalaka po njeta po telema sango kati makunjo simbi yango bien biso betolinga muta simba biso po to telema be acha nde fondation mais batu ebele babangaka batu musu babengaki ngai jour na yambaka Patrick bayebisi ngai ke baoya opesa mbongo na bango omona mbongo yango bino bwana bino na bakisi mbongo na ye yazaka na poto je musu akotika na kikoso azosukola boye soki na douche bango kuna ya kikoso na kini na douche boye ase retrouver na Kinshasa bino bosimba ba gris te wana za ba dimanche je vais les odi bongo prière bano beta na bangi wana sige za couverture ya travail wana za nde prière to senge panza même mutakela biso parce que msalano to lobi avant de commencer il faut glorifier l'Éternel wana osala ya ona langi na bete ngona chibwa letaka na yema na mnogo mboko yanga na bete bandela ngona po bato ba meka comprendre après ok kisalume banda beta kuwayo titre nango ikele petit à petit tenda ko tata tenda ko mama batu papa nanga dio kumbaka lokula kamvi. Je m'appelle DJ Moutola, ambassadeur des enfants. Il y a balé belle triple beauté. Na contre les autres nando ya Patrick. Maman je viens kutuna moi j'attends tendresse. J'étais avec madame litre de 80. Bon litre 80 wana nzambe. Bon 80 wana ezako oyebi etaka na za artiste fona trier moi bor moko boye sala population digi. Parce que au baloli miso. Moni batu elo ba banga baloli miso. Nde o balola miso wana. Na balola Nathalie côté ya zali ti pas la na sete yango wana Nathalie likolo côté ya zali. Ah non makambo yo ezalaka matata fort et ina mabe nazongeli Patrick Maunda ndenge ozongeli ba activité na yo ndenge makambo nyonso ezalaki o ezalaki mabe esi lekido ya mabe ezalaki ke liwa ya papa sangonde ya mabe yangwana mais siko ndenge ozongeli ba activité na yo nini oyi ko senga na bato ba mesana kolanda yo ba oyo pe ba lobaki ba ko soutenir yo pe na ba oyo ba robakisa mapo ba soutenir yo lilobeza boye lobeza nango ebele te ona koloba po na musique nde tobetaka boye soki mutu asengi soutenir bo soutenir nga makambo na sengi ba o baza na volonté ya kosala ngo fo basalela biso yango bao ba moni ke te moye to sala ngo ezate batiki na bango bao baza na volonté ke ba petit wana musala o baza sala un jour ata biso te ata bana o bino bokotika biso beto kosunga bango donc bo sunga biso na mambo to senga kibino o ya sepeli ke asunga ba petit oyo asunga petit Patrick na musala o azo sala e kozala sengo makasi esengo makasi pona ngai te pona batu nyonso baza bazokotala bino. Moi Patrick ya mususu batindeli pe sketch boye toke pe to filmer batindeli Patrick sketch donc mo boye otindeli nga mwa eloko ngo pe batu batali yango boye na TV te petit wana bana ko sala pamba te mais tala ba vient na ye ndenge basungi donc sala bien yana sengi na vient na ngai ndeko na ngai Willy Ngongo ma munyoso babongisaka Patrick a petit ya batu nyonso Patrick akwela yi ba problème soki ya kosunga ezali sunga leki na yo soki conseil ezali pe ya kopesa opesi to abatu tokobanda opotanaka te to abatu Patrick Maunda na ndenge ozwaki ba problème nayebi ke na moma ba problème pe bainspiration eyaka osinspiraki ese tokoyoka mwa bainspiration ya mikolo oyo ya bajour oyo toyoka inspiration moko ya bajour oyo malembe po tokende na suka me malembe opesa biso inspiration ya mikolo oyo. Ça va. Kwa yukwende meni yadila kubabu wa yukwende yakela kumama mama ndinga mama mwana mama akina yukwenda mama wayidula mama jadi mende mama kina yukwenda kuma kwa kumangwende
Yedile ya ndinga Ijaza biyisa ya mambu ya yawo Muto tanga kwandi paje mame Bantela lisanse gradi ya mama Wokuma kwandi pe baba wese Bamfuda sanfra ya yendinga Bamfuda deza ya yendinga Yemeni kwenda itacha ya bungana ya Yege bungana ya Yabungana ya itacha ya beba bibona ya beba menu wawe Muluzingwe Ukadi ya bongo kala ya batunge ya yago Ukondi bongo kala ya batunge ya yago Mama kiaji ya linga Akiaji ya zama Akiaji ya linga mama Heya bajiga kuenda Heya bajiga kuenda Hede bajiga yukata kuteri kwa kupasula bana baba ketu benesida dia balik Namuna kwa kutubabe Huluwa biguma Huluwa biguma bika bwizi di longu de saatan Habachi tubilo bo Huda tubilo bo ya Sima bona ba santima Kwata bona ba santima Honda matu Hebu utokudia Masa ila yokwe Aru Mama Yabela mama Yabela Yadibedi yabela yakolokuma bende Ar Yabome basiga mabele samuna yinki Bome basiga mabele samuna bueta mabele Simba mabele Kamona mabele Simba mabele zimba Kamona mabele kamona Simba ya zimbe Simba wenda ya budibula Simba mwana mama ndinge Meni kwa yugwe ndinga mami Mama kiambula ya budibula Simba Boyoka Malembe Simba Bango batu balobi Simba Ngaite ngaute mnalobi Simba wana ngaite Patrick Maunda Malembe tozokende na suka ya lisolo na biso Eloko nini o promettre batu po balobaka pena télévision za radio te ba image tikalara Eloko nini o promettre bato ba osalo confiance Bato ba salanga confiance Eloko na senga bino ezali L'instrument auto zo bete la tala net instrument auto. Guitare hutu pesanga na guitare yo mama o promedera biso ke o tindela biso guitare. Na kotanga kombo te pona respect na yo o promedera biso ke guitare koya ngamoko na kenda gelo kimbi so ko sunga biso to zo guitare bien ngamoko na kenda ti na maison. Oyebisanga kena tala guitare okosombela Patrick guitare ya siga na lobaka non na poto pe ba guitare bien zali soko ki kotindela ye guitare ya bien et kosala bena bien en tout cas nde balobaka promesse ezalaka bien mais bien mingi nango eza ko réaliser yango ko tenir pena promesse faut kozala homme de parole na kokotanga kombo na yo te yo moko loba na respect na yo na tanga kombo na yo te Patrick asepela tango yebisi ngai na yebisa ye kazo azozwa guitare acoustique ya sika ngana salaka musala na ngana yebisa ye ezala pe en pleine émission kazozwa sunga Patrick aza mwana yo et ozala bien do azolela guitare eza ya okufa guitare oyo to saleli yango plus de 4 à 5 émissions guitare oyo bosunga ye eza instrument na ye ya musala instrument na ye ya musala Patrick na minute oyo na minute oyo okomi o répéter wapi po siga oyo bano répéter oza lisusu te Siko minute oyo na répéter na quartier D na Mbangi quartier D wana wapi na Mbangi na soko komi na Pascal na komi nini po batu komi na Masina so komi na Masina otuni avenue Mbangi balakisi yo avenue Mbangi numéro 12 tozo répéter wana tozala na ba répétition le mardi, jeudi. Dans la semaine, tu as 2 fois il y a répétition. Avenue Mbangi, numéro 12. Voilà. Patrick a obandela pour
bana poto bomesana ko moko websa na kini ke bato Kinshasa toko saratro mais du moins info 16 vérité zalaka Patrick pesa bango numéro oyo et ko permettre bango bazwa yo moko direct ce qui est loko batindela yo batindela yo mala moko yo koyaka ne loko batindi olakisi biso na émission ke batindelinga oyo basunginga na oyo et ko permettre biso to tanga ta komo même mutu ngo alingi na batanga kombo na ete mais du moins eloko ngo mona na quand même ke basunga ki yo pesa numéro na yo tala pena pesa numéro yango 082 45 470 25 bandela 082 45 470 25 ngamona bandeli yango numéro ya Patrick ya sika wazo saelela eza 04 donc ochepena 00243 code na biso 82 45 470 25 wana orozwa ye moko orosola na ye makamu nyonso ozala nango oexplike ye na chaque fois na répétaka na bémission oyo omoni ke ebetio libaku limbisa biso mais oyo eza ya malamu eza ozwa yango soki omoni okoki kosunga osungi so omoni mpo okoki kosunga te eza kaka yo moko mpo mbongo yango eza ya yo merci na bato nyonso balandaki biso ya Willy Sionga Zowen Kiambi Patrick Valencio depuis les États-Unis Patrick Valencio to fala tinda na ye mais yobika États-Unis musika atinda bilamba donc ezosenga ngamona ya kozwa bilamba ngo ça va na oya comme ça na ya kozwa bilamba ngo ngamoko et ozala bien merci na bato nyonso o bapesi biso confiance merci na ba oyo pe bazo soutenir biso Patrick lilobano ya suka pona journée lelo liloba na ngai soki ezali kaka nde tolobaka kaka toujours bosunga biso na mosala oyo tozosala eza mosala moko ya pasi soki okutani na mutu azosunga yo eza nango pasi te mais so ozangi mutu azosunga yo eza pasi mpona kosala ozwa oyo mpo bando osala eza pasi epuis mpe na moma oyo babiloko yango toza nango ni moko eza te donc tozobundana kaka na mayele na biso kaka ozwi kaka kidara kala ozobundana nango mais baoyo bopremetaki biso ke bokotindela biso bakidara bokotindela biso bilamba bokosalela biso bakoli en tout cas oyo asepeli ke atindela mwana na bino leki na bino en tout cas botindela biso yango donc na silisi wana tolanda lisusu na émission mosusu oyo koya merci Patrick gelo kimbimbi toke na biso émission esili nango mais nazo signaler binora toutefois bo s'abonner na Info 16 ezopesa bino ba news ya chaque jour ya Kinshasa Info 16 Afrique d'ici des alliés avec Mignon Kalanga ba Rebecca Bazali ba Epshikama ba Aaron Lubamba ba Magi ba Magi bo Congo Bazali bo s'abonner na Info 16 bo s'abonner pe na Info 16 Nzonzingi kuna mambo kitoko ezali tosuki na biso wa mbote na bino nyonso botika la malamu merci